ozalaka pembeni international bosala makambo international. Comment yo directeur marketing ya artiste o aleki depuis Luamboti bébé Chanda mais bosala makambo ba loko. Comment yo bimisela biso tu qui peut date moi ezaka festival olingo sa biso ko sa leka obino mo bolobaka bwa ba double discours au sopi ya et dit ba ya obimisi ya nanyo yo yuma en passant et dit ba diata oela biso jumo akata grâce bondenga ni grâce à lobio ya za na suite na emo boy na rotana ya benga ke kuna senga ki pardon si ma mnyoso bat ba finga na réseau sociaux nde yo koma ki kata wana bobombeli ba warrior grâce te moleki nanga bakokola kito bakokola kite grâce te moleki nanga ya senga grâce te mon pardon et dit ba diata po anyo yo komela biso ngo suste na rotana soki ka ya zaka na suite na rotana na otinda ba antenne nanga ba vérifier pe sanga na numéro soka ya zaka na suite na rotana c'est que mam grâce te malobi za solo lobaka eza na suite na rotana te soki kaka yaya aza na suite na rotana na otinda da bato lelo ba vérifier lenga soki kaka yaza na suite na rotana c'est que c'est grâce te mon pardon solo ya sombe no grâce te mon bien ondo la qui bakokola kito bakokola kitenga na lelo loba te wa photo tu na madame grâce na lobby Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend Ernia Sobozwami, la famille, la Chine, hein, mbote na kombo na yesu nzambe na lola, abomba pe abate la biso, j'espère que biso nyonso nzambe na lola azo bomba pe, ba santé kolongono na nzoto, sans nzambe eza mubulu, yo kuna ye kuna, eske osi mama epa ya nani biso nyonso, to ye kama epa na nzambe, En tout cas, bana mama, nazo comprendre, te pe tozo comprendre, te biso ma congolais, na matière nini basala ki biso. To lali to lamu ki to moni susu, nene ya kelo, hein? En tout cas, nene ya, eza nini yango yo penza nene ya na yaya, obenga kabieke yaya. Yo moko kofando kozwa décision, na kotanga susu kombo yaya te yo moko zongi na actualité susu yaya. Donc cela veut dire que yaya ngo bozongi laka, alesa kabino. Ah, tondima kaka. Bana mama, eza nini yango nene ya koloba. Grâce temo, azongi sus na kati actualité bande ko bana mama cela veut dire que linge lo banini ke fali ipupa oyo don akoti ko pema kate ezani ngambo po aya kozala star na kati ya communauté congolaise po ba balusa lokola mwana moke lokola donc eloko moko ezanga tina bana mama botika pe nana apema pe azala pe no calme nano bandeko nini yango oyesilaka te grâce temo yango ozalaka na kindoki ozalaka mutu akufa ozalaka bien ozalaka mutu ya bomoi na kati ya batu grâce temo bota pe obotaka te bala pe ozoko bala susu te wi libala liboso soki esimbi te balobi te ke ya mibale ekosimba te luka pe ya yo obala donc place yo ofanaka bo ata mutu ayebaka te soki outaka pe na cimetière soki outaka pe na kati ya batu to comprenaka te donc yo yaka soko fandi obungi osala ba snap na yo après oyo komona na problème ebimi grâce te mona nango akela ki yo pe nango abota ki yo pourquoi ko détruire li bota batu boye pourquoi ko détruire li bala batu boye na ba boti bana na bango yo kutu ata leak ata muto balobi ke baboti ya 5 mois osala ngote mosala ko longola ko bimisa pourquoi ko pesa famille ya batu pasi boye pourquoi ko déranger famille ya batu pasi boye grâce temo oko changer mukolo nini oko koma mutu mukolo nini na famille ya batu ezali bana bazana kati azana mwasi na ye likambo yango nini yango oyo esilaka te
nini yango oyo esilaka te grâce te mo kofanda yaya lakisa ye kaka na miso ya bato soki c'est vrai ke bobimaka na ye ou bien c'est vrai bozalaka na ye zala na yo ata deuxième bureau ata quatrième bureau ata sixième bureau peut-être kobanda koyekama peut-être bakobanda okipo ata moke mpo boye ozosala makambo ya soni donc cela veut dire balobi qu'il fallait pour pas akosi ko pemaka te akozala kana kimia te donc moke bakobanda kofinga ka ye azali boye à cause na bino ba chroniqueuse ezalaka te tika mobali ya bato luka mpe mobali na yo soki popol soki na obozalaki na ye ke mobali na yo soko akomi wapi ezosutanoka nene ya mpe abanda kaka boye ti eya kokoma bakoni mama mosusu ale bazwi yango babandi kofinga fali ipupa irresponsable boye botiaka ye na kati ya miniature bozo kofinga apa mokolo boye na bana bakoli star na biso ya monene oyo azolongola biso soni na kati ya mboka na biso me bino bozo koyelaka ye kaka kofingaka ye sans pudeur, sans soni, sans mawa. Botalaka pete ke azali irresponsable, azali international, ezana batu bandaka musique na ezana batu balinga ka ye batosa ka ye ba respecta ka ye. Siko ekoma na ba chronique c'est ba congolais, respecte na bazwa kango ba pesa soki epa ya mbwa ke mbwa zwa, tu comprena kate. Yango grâce témoin, luka moye obala. Balobi soki maison libala muya ya liboso et simbite ya mibale ekosimba maison ya liboso ezalaka neti maison ya mibale ezalaka bien soki mpe ozomona ke ya solo fali ipupa azalaka mobali na yo kini nango officiel lobaki aza mobali langa ngapi nazali 10e bureau parce que on ne sait pas que parce que ton dimite kaka ke yo ozali neti 2e bureau ou bien ozali 3e ou 4e non aza pe na basi na ye mosusu soko lingo diembela oh boye diembela na ndenge soko ofandi obungi ale après oye obimi na ba problème soko olimwe na yo wana sala na cc après oyoko bima na ba problème ndenge bandi boye donc cela veut dire moto pe ekobanda kopela ndenge nene ya zoko banda ko ya boye donc cela veut dire makambo eza na cc balobi ke mai eninganaka pamba te mai eninganaka cela veut dire nzete eza wana obe libanga eza wana parce que mutu pe nene ya koko fante neti mutu liboma yaka ke yaya acha na miniature wana abanda kolobela ye pona grâce boye pona boye non c'est que ezana quelque chose qui ne va pas ou bien ezana problème eza nungu moko ezana koleka kana cc ti ebandaka bongo fe ndenge ezalaka soki ebandi muke ti ekomi munene donc ndenge nene ya misi boye bakroni mama bachroniqueuse bakroni papa bakozwango ale batie artiste na biso wana babandi ko papa ye lokola papa ka mbila babandi ko papa ye lokola papa ka ngombe donc sans mawa sans pideur batala pete ke azana basi azana bana azana non en tout cas grâce zala mutu zala mutu yo za wana oza yo moko oza sel oza na mwana te oza na mobali te donc ozo seme kaka ba problème na kati ya bala bato en tout cas fais gaffe ezalaki awa ke ya ngai te boye nasengi pardon te boye sikoyo ezokoma boye ndenge ni nene yo pe nene ya pardon yo pe zalaka pe clair na maloba na yo ata balobi ke yaya yango olingi ye te mais quand même makambo ne moko pe betaka yango kara ekosala yo eloko te ekolongola yo pe nene ya te okotikala kaka nene ya ekosala bien azali artiste na biso pourquoi tout le temps fali poupa tout le temps injure tout le temps insulte tout le temps boye tout le temps ezalaka bien te en tout cas la famille nazo tila biso nene ya boluka ko yoka esunenga zo koloba ezanga mutu nazo loba ngo te pe Noela TV PT to yoki yango na munoko susu ya nene ya ayesusu na makambo mususu
boyoka bino moko s'il vous plaît ngana oloba nanga mingi te me bolanda ye boyoka est-ce que ezali vrai ou faux ou bien ezali kanene ya ndenga likwaka matière na ye alobi kake ngana bimisaka ka grâce temo awa parce que azape liboma te grâce temo azalaka bongo neti mutu moko azanaki ndoki donc soki afandi basoko kipe ye te alobi ke te nazobima na nini na oloba susu nini po bakipe nga te eza bien te grâce temo changer kende na église ba passer ba chota liboko changer po boy eza mabe po na ko détruire libala bato ko détruire pe bana bato eza bien te en tout cas na zoti la bien nene ya ngai na ko sisa na ngai ernos bo sa vidéo na biso la famille to partager to liker to s'abonner to aimer et ko sala biso pe bien pe ba commentaire est-ce que nene ya o abimi azoko loba ezali ya solo ou pas est-ce que grâce temo oyo makambo no azoko ya nango susu ba nani ba post na ya bana ko poster bongo bani ko tchaka to ba crèche na muke est-ce que ezali vrai ou faux en tout cas bino moko bo commenter en tout cas ma finga te bo commenter na ndenga bien et ko sala bien la famille bo zana tiela bino ango mamni yango ezoleka o nga pe suki le roi mobikisi e apromte edi badiata ozalaka pembeni international bosaka makambo ba international. Comment le directeur marketing, il y a artiste qui a l'équipe depuis l'Ouamboti, bébé Chanda. Mais, bon, ça m'a envoyé locaux. Comment il y a bimisé la biso? Et tu qui peut date, moi, il y a un festival. On a un biso, kosa leka, au bino mo bolo baka. Bon, bah, t'as double discours, au sopi, il y a, et dit, bah, il y a un bimisé, nanyo, yuma, en passant. Et dit, bah, dis, attends. On a un biso, je m'en a kata grâce. Bon ni grâce à l'obio ya za na suite na emo boy na rotana ya benga ke kuna senga ki pardon si ma mignon so bat ba finga na réseau sociaux na ndeyo ko maki kata wana bobo mbeli ba wario grâce te moleki nanga akobola kito bakobola kite grâce te moleki nanga ya senga grâce te mon pardon et dit ba diata po nyoyo ko mila biso ngo suste na rotana soki ka ya zaka na suite na rotana na otinda ba antenne nga ba vérifier pesa nga na numéro soka ya zaka na suite na rotana c'est mam grâce te malobi za solo lo ba ka ya zaka na suite na rotana te soki kaka ya aza na suite na rotana otinda da bato lelo ba vérifier lenga soki kaka ya zaka na suite na rotana c'est ka senga grâce te mo pardon solo ya so me no grâce te mo bien ondo la qui bakokola kito bakokola kitenga na eloko loba te wa photo tu na madame grâce nga na eloko loba te na lobi mamni yango ezoleka o nga pe suki le roi mobikisi e apromte edi badiata ozalaka pembeni international bosaka makambo ba international. Comment le directeur marketing, il y a artiste qui a l'équipe depuis l'Ouamboti, bébé Chanda. Mais, bon, ça m'a envoyé locaux. Comment il y a bimisé la biso? Et tu qui peut date, moi, il y a un festival. On a un biso, kosa leka, au bino mo bolo baka. Bon, bah, t'as double discours, au sopi, et dit, bah, il y a un bimisé, nanyo, yuma, en passant. Et dit, bah, dis, attends. On a un biso, je m'en a kata grâce. Bon ni grâce à l'obio ya za na suite na emo boy na rotana ya benga ke kuna senga ki pardon si ma mignon so bat ba finga na réseau sociaux na ndeyo ko maki kata wana bobo mbeli ba wario grâce te moleki nanga bakobola kito bakobola kite grâce te moleki nanga ya senga grâce te mo pardon et dit ba diata po nyoyo ko mila biso ngo suste na rotana soki ka ya zaka na suite na rotana na otinda ba antenne nga ba vérifier pesa nga na numéro soka ya zaka na suite na rotana c'est mam grâce te malobi za solo lo ba ka ya zaka na suite na rotana te soki kaka ya aza na suite na rotana otinda da bato lelo ba vérifier lenga soki kaka ya zaka na suite na rotana c'est ka senga grâce te mon pardon solo ya so me no grâce te mo bien ondo la qui bakokola kito bakokola kitenga na eloko loba te wa photo tu na madame grâce nga na eloko loba te